katina mori pela mwinda Elisa mwinda katina matu pela mwinda Elisa mwinda ya modini Elisa mwinda yangu katina bato ya masumu Elisa mwinda na Elisa mwinda ya modini Elisa mwinda yangu katina bato ya masumu Elisa mwinda nayo bato mingi bato ya Herodi Pela mwinda Mango liloba ya momo Pela mwinda oh Elisa mwinda ya monini Elisa mwinda yangu katina bato ya masumu Elisa mwinda na oh Elisa mwinda ya monini Elisa mwinda yangu katina bato ya masumu Elisa mwinda nayo Vamokano pele mamwindaya Pela mwinda Yakasika wale rongo nagi Pela mwinda oh Elisa mwinda ya monini Elisa mwinda yangu katina bato ya masumu Elisa mwinda oh Elisa mwinda ya monini Elisa mwinda yangu katina bato ya masumu Elisa mwinda nayo Versets 11 à 15. Ekomami boye te. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Pona ete ngolu na Nzambe oyo ezali source ya lobiko mpona bato nyonso yango emonisami. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Pe yango ezali kolakisa biso ete tokoka kotika oyo nyonso ezali na bonzambe te et aux convoitises mondaines pe na baposa na nzoto et à vivre dans les siècles présents pe tokoka kobika na ntango oyo selon la sagesse, la justice et la paix kolandanaka na oyo ezali malamu oyo ezali boyengebeni po ezali bonzambe. En attendant la bienheureuse espérance, na kozelaka elikya na biso tozali na yango, et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Pe komonisama ya nkembo ya Nzambe oyo aleki monene, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Pe kolo na biso Yesu Christo.
qui s'est donné lui-même pour nous. Oyo amipesaki ye moko lokola mbeka pona biso, afin de nous racheter de toute iniquité. Atina ete akoka kosomba biso na oyo ezali bosoto nyonso, et de se faire un peuple qui lui appartienne. Pe asala biso libota oyo tozali ba oyo ya ye. Purifié par lui, oyo ye moko abulisi biso, et zélé pour de bonnes œuvres. Pe ye abongisi biso pona makambo ya malamu ye moko abongisaki. Dis ces choses, toba makambo oyo, exhorte, yo lendisa, et reprend, pe pamela, avec une pleine autorité, na bokasi nyonso, que personne ne te méprise, pe mutu moko akoka ko bwakisa yo te. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bandeko balinga mibasi pe mibali kati na moi aussi nkolo, frère Franck, je vous salue très très ngai pe chaleureusement. ndeko Frank napesi bino mbote mingi Nous kobanda na remercions le mboko na Seigneur Ziris. pour nos Tozali précieuses kopesa paroles kolo que merci frère Keller mingi mpona lilobo frère Keller a dit atangeli en guise biso d'introduction. wana na mutu ya likambo. C'est tout simplement puissant Yango de ezali voir de quelle vraiment manière nguya le Seigneur makasi komoni ete lolenge nous nini parle nkolo azali directement kosolola na biso directement, et nous prenons chaque parole de Dieu pe au tozali sérieux. kozwa liloba nyonso na Nous nzambe savons na sérieux nyonso, qu'elles nous sont adressées. pe toyebi ete nyonso Aujourd'hui, wana epesami nous mpona allons biso. devoir parler Lelo de oyo certaines choses. tokoloba mwa makambo ebele, Et je me suis noté quelques passages pe bibliques tokotanga mwa que nous bapassage allons mingi lire na bible oyo ngai mpe nazwi, maintenant oyo brièvement. biso tokotanga na mokuse mpenza. Et puis, nous reviendrons encore aussi sur la parole de Nsima l'introduction. tokozonga lisusu na Que liloba la oyo bénédiction de Dieu totangi, Tout-Puissant tika ete mapamboli na nzambe na nguya repose nyonso ekoka véritablement kovanda vraimen likolo na bino, sur tous ceux qui écoutent la parole likolo ya baoyo à nyonso bazali quoi koyoka liloba na et nzela qui ya sont kondima, prêts mpe bazali à pre suivre vraiment dans l'obéissance. bakoka kolanda kati na Car la botosi, foi mpona ete et botosi na l'obéissance kondima vont de ezali pair, kotambola nzela moko, marchent ensemble. ezali kotambola nzela moko. Nous allons lire dans le livre de Sophonie chapitre 2, Tokotanga liboso na verset mokanda 4. ya Sophonie chapitre 2 Sophonie na verset chapitre 4. 2 au verset 4. Car Mpona ete Gaza sera Gaza délaissée yango bakotika yango, et Ascalon mpe sera désert. Ascalon ekozala na Asdod motu lisusu eloko su te. sera dépeuplé Asdod en plein ekozala midi vraiment et Ekron dépeuplé en plein midi, sera détruit mpe de fond en Ekron comble. yango ekobebisama ebandeli mpe suka. Ngai nazwi kaka passage, j'ai pris seulement 2 passages bibliques parmi tant Ngai nombre qui nazwi kaka parlent d'Israël, bapassage mibale oyo ezali kosolola ntina na Israel, que Israël sera rassemblé ke et ramené Israel dans son pays akozongisama ou sa patrie. na mboka na ye ndenge ekomami, Et cela s'est produit. mpe yango ekokisami na Nous ntango na portons biso beaucoup oyo, de douleurs mpe tozali koyoka mpasi du fait mingi, que le monde entier tomona ete mokili mobimba est fondamentalement contre Israël. bango batelemeli mboko na Israel. Mais Dieu l'a déterminé au Kasi travers d'Abraham, nzambe Isaac et ye alobaki Jacob yango na nzela ya Abraham na de Isaac mpe sorte ya l'histoire Jacob, du salut ete kotalelaka histoire ya pouvait être lobiko annoncée dans l'Ancien Testament ekotalisama na et trouver buku na son kala, mpe accomplissement dans ekokokisama le na Nouveau Nouveau Testament. Testament. Maintenant encore, Sasa hivi lisusu un passage biblique sur tokotanga Israël. livre moko buku mosusu ezali likomi mosusu ezali kosolola ntina na Israel, soki na Ezekiel chapitre 11 na verset 17. Ezekiel chapitre 11 na verset 17. C'est pourquoi dis-leur, na ntina nango yebisa bango, ainsi a parlé le Seigneur Dieu, yango elobi je vais nkolo les nzambe, rassembler du ngai milieu du nakozongisa peuple bango lisusu na bamboko nyonso bazalaki,
Je les rassemblerai du na milieu des kozongisa bango na loboko na peuples. mboka Je na les bango rassemblerai du pays où ils étaient epai nyonso dispersés. bango Et je leur babwakaki donnerai bango le pays d'Israël. bapanzaki bango na kozongisa bango na mabele na bango C'est na ce qui est Israel écrit dans la parole de Dieu. yango nde ekomami na eloba na Nzambe Le peuple d'Israël a été dispersé, bana na Israel persécuté. bapanzaki bango na mokili mobimba mpe banyokolaki bango Le moment devait venir kasi où ekomaki ntango moko efo ekokisama le peuple liloba na d'Israël Nzambe bana na Israel devrait être ramené fale bazonga na mabele na bango dans le pays, na mboka dans na la bango patrie. oyo nkolo Et apesaki c'est ce bango qui s'est passé mpe dans yango notre temps. nde esalami na ntango na biso Depuis 1948, depuis 1948 nous avons à nouveau tozali un lisusu État d'Israël. na mboka oyo Israel etelemi wana Et je ne vais pas m'attarder na plus longtemps sur koumela ce sujet. na Ça fait makambo wana mingi tout te simplement mal. kasi tozomona ke Et ezali une vrima grande kosala douleur et des pasi milliards ki mokili mobimba soit ezali dépensés kopebisa bambongo ebele bamiliard pour les Palestiniens, bakopesa bapalestinien afin qu'ils puissent acheter na tina suffisamment ete bakoka d'armes kosomba minduki mpe babundisa bana pour attaquer Israel Israël. Et encore et toujours, mpe lisusu les différents groupes, que ce soit Al-Qaïda, bagroupe ebelebele basalami que ce esalami soit ba tout ce qui se Al-Qaïda passe là-bas, ndenge tozali koyoka nous l'avons makambo tous ndenge bien tozali koyoka lelo na bainformation biso nyonso tozali kolanda yango mais je ne vais même pas en parler davantage. lelo tokokota vrima na Dans peu de katikati temps, te ya makambo wana pona Dieu ete fera en kala sorte mingi te qu'Israël Nzambe azali kosala devienne ete Israel une bénédiction azala pour tout le lipamboli peuple. mpona mabota nyonso Car mpona ete Dieu le Seigneur nkolo Nzambe na biso commencera son règne, sa royauté, akobanda bokonzi na ye na mboka wana ya à partir de Jérusalem Jérusalem. C'est ce qui est écrit. yango nde Pour cela, ekomami mpe ekokokisama il y a un bon nombre de promesses babilaka ezali ebele que nous ne pouvons pas aborder maintenant. oyo tokoki Que Dieu nous kokota bénisse na tous. profondeur te sasa epi me tika ete Nzambe apambola Et biso encore nyonso brièvement quelques paroles de mpe l'Écriture. tokotanga mwa makomi mike Nous allons revenir à l'Écriture Tite chapitre 2. tokozonga nano na verset écriture 11 oyo et ya 12. introduction ya Tite chapitre 2 Tite verset 11 chapitre 2 puis verset 11 et 12 12. Car la grâce de pona Dieu ete apparaît, ngolu na Nzambe emonisami portant le salut à tous les yango hommes, epesi biso lobiko na bato nyonso nous éduquant à renoncer ezali koteya biso à te la nature tokoka d'impiété kobwaka oyo nyonso ezali ya bonzambe te et aux convoitises mondaines mpe baposa na nzoto nyonso et à vivre tokoka de kobika manière sage, na ndenge moko ya juste bana oyo bazali et mayele pieuse, mayele kowuta na Nzambe déjà oyo dans ezali le siècle bosembo présent. kowuta na ntango oyo tozali Remercions soit kobika le Seigneur tokoka kopesa Nzambe pour une merci telle parole mpona liloba ya ndenge qui oyo est claire et vraie. mpe yango ezali La claire grâce mpe de yango Dieu ezali solo apparaît ngolu na Nzambe à tous les emonisami hommes, na bato nyonso mais tous kasi bato n'acceptent nyonso pas bazali l'offre de kondima grâce de te Dieu. oyo loboko Nzambe atendre bango Et offre c'est apesi pourquoi bango na ntina na yango la deuxième partie de ce verset na 12 deuxième partie ya verset oyo na verset s'adresse à 12 ceux qui acceptent la grâce de Dieu, ezali la mpona rédemption. baoyo oyo bandimi mosala oyo Yesu Kristo Et asalaki ce bango qui na s'est passé Golgotha pour nous à la croix de Golgotha, kuna na Golgotha à savoir koyeba ete que Jésus-Christ, Yesu Kristo en tant que Fils de Dieu, ye atanke mwana na Nzambe a apporté la rédemption pour tous, pour tous les ye fils et apesi filles de Dieu, biso et lisiko qu'il a lito versé asombi son sang, biso na nzela makila na ye mpona bana et qu'il nyonso nous ya a basi ya accordé le pardon, mibali mpe la ya basi réconciliation mpe apesi biso et pardon le na ye salut. mpe azongisi biso boyokani na Nzambe mpe lobiko Le salut a été manifesté et apparu pour tous. lobiko Mais emonisami seulement ceux mpe qui acceptent la emonisami grâce mpona de bato Dieu nyonso se kasi laissent bato corriger oyo et bayambi kaka acceptent lobiko tout ce nde que le bango Seigneur bazondima a ete à nous bazwa dire correction et se mpe plient bazali kondima oyo nyonso Nzambe azali koloba na biso mpe bazali à la parole de Dieu komikitisa dans la foi liboso et na liloba na l'obéissance. Nzambe na kondima mpe na botosi Nous allons lire encore dans Éphésiens chapitre 4, tokotanga lisusu na verset mokanda na 22 Ephésiens chapitre 4 na verset jusqu'au verset 22 24. tokotanga ti na Éphésiens verset chapitre 24 4, Ephésiens verset chapitre 22 4 verset jusqu'au 22 verset à 24. 24
Nous lisons les versets 22. Tokotanga d'abord verset 22. De sorte qu'à l'égard de votre ancien Natine te mode de kotalaka vivre, ndenge bozalaki kobika na kala. vous devrez vous dépouiller du Ebongi vieil na homme bino bolongola bilamba oyo ya kala. qui se Mutu oyo détruit ya kala oyo azali par komibebisa des convoitises trompeuses. na makanisi oyo ezali ya solo te. Oui, mes frères, cette parole Bandeko balingami adressée liloba aux croyants. oyo epesami mpona bandimi. Que nous devons nous dépouiller Ebongi du na vieil biso homme. d'abord kolongola mutu oyo ya kala. Nous sommes nés dans ce monde, Biso tobotami na mboka oyo na mokili oyo dans le péché. na makati na masumu. Nous sommes nés Tango tobotami et séparés de Dieu. tozali bato oyo Et par sutu tozali conséquence, separe na Nzambe si boyokani nous kuta naissons de ezalaki nouveau, te. Pe kasi nde et soki nous recevons tobotami la vie bato ya sika éternelle, tozwi bomoi na seko, alors nous devons nous dépouiller du ebongi vieil na homme biso tolongola et oyo moto na revêtir kala l'homme mpe nouveau tolata bomoto na sika qui est créé selon oyo la asalami justice, kotalelaka justice la to boyengebeni sainteté de Dieu. mpe bonzambe ya Nzambe. Amen. Avec Dieu, Na tout est Nzambe possible. tout ezali possible. Il peut faire Ya koyi kosala d'un péché oyo tozwi yo des moto enfants oyo de Dieu. ozali moto ozali moto masumu kapesi yo okomi Il mwana délivre Nzambe. ceux qui sont liés. Ye azali kokangola Il ba guérit les oyo malades. bakangola bakangamaki mpe Et azali nous kobikisa sommes bamaladi reconnaissants pour ça. mpe tozali Nous reconnaissant na ntina acceptons yango. ce que Dieu nous a Tozali donné, kondima oyo Nzambe en apesi Jésus-Christ, biso kati na Yesu Kristo. notre Seigneur. Kati na Yesu Kristo nkolo na biso. Nous lisons encore le verset Tokotanga 23 lisusu na d'Éphésiens verset 4. 23 ya Ephésiens 4. Que vous soyez en avance renouvelés de plus profond Ebongi de na votre biso te vie tokoka spirituelle. kobongana vraimen na nzela ya makanisi na biso na molimo. Que nous soyons Bandeko renouvelés balingami. au plus profond de Tobongwana notre vraimen être. katikati na biso na makanisi. Alors, Na tina na yango ne pas seulement revêtir l'homme nouveau, ezali kaka si to milata vieil homme, moto oyo ya sika na moto ya kala comme si on revêtait lokola soki ozali une kolata veste ozwi neuve veste moko ya sur sika l'ancienne. olati yango likolo ya oyo ya kala. Premièrement, il faut se Eloko ya liboso déshabiller ebongi et na prendre yo un bain olongolo oyo ya kala d'eau de la olongoli parole bilamba wana oke et kosukola ensuite revêtir na biso mpe bongi les na biso vêtements d'abord nouveaux que le tosukolama Seigneur na nous a mai oyo na donnés liloba par nsima grâce. tolati bilamba nkolo apesi biso Oui, na ngolu avec Dieu, tout est possible. ya solo na Nzambe Et nous nyonso pouvons tokokokisama le prendre, le recevoir, mpe tokoki kozwa l'accepter yango mpe pour nous tokindimi yango dans mpona la foi. biso na nzela ya kondima. Nous lisons le verset 24 du verset 4, le chapitre 4 d'Éphésiens. Tokotanga chapitre 4 Rêvez l'homme nouveau, na verset créé à 24. l'image de Dieu, Tolata moto na sika asalami dans na une image na justice Nzambe na et boyenge beni vraiment une pureté. mpe na boyenge na bonzambe nyonso Ça, c'est une parole puissante. oyo ezali liloba moko ezali na nguya makasi Et cela deviendra vrai dans nos mpe vies. yango ekokoma solo na Et bomoi na que nous biso. devons vraiment être saisis par la grâce Ebongi de na Dieu. biso te tokoka kozingama na ngolu na Et Nzambe mettre notre volonté propre dans la tozwa volonté de volonté Dieu. na biso tokotisa yango na volonté na Consacrer Nzambe. notre propre vie au Bomoi Seigneur, na biso ekoka kokota mena na afin kati que na sa bomoi na vie, Nzambe na tina ete bomoi na sa ye vie puisse être manifestée ekoka au travers de komonisama nous. katikati na biso. Comme Paul l'a écrit, Lokola Paul alobaki yango, personne ne vit plus pour mutu lui-même, lisusu azali kobika mpo na ye car moko si nous te. vivons, Mponi te soki biso nous tozali vivons kobika pour le Seigneur. tozali Selon kobika mpo na Romains Yesu 14, Kristo. verset 7 à 8. Kotalela maka Romains 14 Et nous verset sommes 7 à 8. reconnaissants à Dieu de tout cœur. Mpe tozali kondimela nkolo na mitema na biso mobimba. Ce ne sont pas seulement des promesses, Ezali kaka bilaka te, ce ne sont pas seulement des paroles écrites eza kaka makomo ekomami te, dans la parole de Dieu, ekomami te kati na Biblia. mais tout ce que Dieu nous a donné en Christ Kasi Jésus oyo notre nyonso Seigneur apesi biso na Kristo est devenu Yesu une Kristo nkolo na réalité biso divine yango ekokoma oyo ezali et solo déjà tokobika en grande yango partie mpe devenu une réalité. na grande Loué partie soit na bomoi na exalté, biso esi loué soit exalté ekokisami le nom du Seigneur. tika ete nkombo na nkolo na biso Yesu Nous lisons Kristo encore ekomisama. dans le livre des Titres, chapitre 2, Tokotanga verset susu na 13. Tite chapitre 2 na verset 13. Titres, chapitre 2, verset Tite 13. chapitre 2 na verset 13.
En attendant tokoka kozela notre bien-aimée espérance elikya na biso tozali kozela na et mokili l'apparition mpe de la komonisama gloire du nzambe na biso na nkembo na ye et de notre Seigneur mpe na Jésus-Christ. kolo na biso yesu kristo. Remercié soit le Seigneur. tika ete topesaka nkolo matondi Tout ce que nous avons lu précédemment na tina ete doit oyo s'accomplir nyonso en biso nous. totangi na liboso Et wana c'est ekokokisama réalisé en kati nous. na biso mpe ekokokisama Et devenir vrai en nous. mpe ekokokisama ekokoma nde solo. Et ensuite, nous attendons l'apparition de notre nsima na yango Seigneur, biso tokomona komonisama na yesu kristo tel qu'il nous a promis. lokola Lorsqu'il a ye dit, aprometaki je biso m'en vais lokola ye préparer, alobaki ete préparer nakei une kobongisela place bino esika mpe na et je kozonga reviendrai kozwa bino vous prendre avec moi, na ngai mpo afin nete que epai ngai nazali vous soyez aussi bino mpe là où bozala. je suis. Selon Jean 14, wana verset etala 2. ekomami na Jean 14 Bien-aimés verset frères et 2 sœurs, le bandeko basi Rédempteur mpe milingami kolo est na venu biso à nous mosikoli ayaki na biso pour que mpo nete nous puissions aller à lui. biso Il tokende est mpe venu na sur ye la terre. ye ayaki awa na se Il nous a rachetés ye asombi biso afin que nous, en tant que des rachetés, mpe biso lokola bato nous basombami puissions être enlevés auprès tokoka de lui dans la gloire. komemama na Le pembeni Seigneur na ye kuna na nkembo reviendra. kolo akoya L'enlèvement mpe aura lieu. enlèvement ezali Et nous kosalama vivons maintenant mpe tozali kobika sasa ipi dans la dernière na période periode de ovuma ya l'appel à suka sortir, oyo nzambe aza de la kobenga bana na ye préparation babima de bamibongisa l'Église épouse lingomba na ye pour le ebongisama retour lingomba ya mwasi na mwasi de na libala l'époux, mpo nete notre ye bien-aimé mobali na biso ya Seigneur libala et Rédempteur. akoka koya kozwa biso. Maintenant, Sasa ipi nous passons à la deuxième partie tokosolola na et nous deuxième lisons partie mpe le tokotanga passage lisusu biblique passage de biblique oyo l'évangile de Jean. ya évangile ya Jean ya Yohani Nous lisons de Jean chapitre 14 au verset 12. na Jean chapitre 14 na verset 12 Jean 14 au verset 12. Jean En 14 vérité, na en verset vérité, je vous l'ai dit, komami ete en vérité celui na qui koyebisa croit en bino moi oyo akondimela ngai accomplira aussi les œuvres que ye j'ai faites. akosala mpe misala oyo ngai nasali Ça, c'est tout simplement puissant et oyo confirmé ezali doublement par le makasi Seigneur. vraiment mpe En nzambe vérité, akonfirme en yango mbala vérité, mibale solo je nde vous solo le dis, nazali koyebisa bino amen celui ve qui amen croit en moi oyo andimeli ngai accomplira akosala makambo aussi les œuvres oyo que ngai j'ai mpe faites. nazali kosala. Aujourd'hui, lelo oyo nous allons assister à un tokoyoka service de lisusu guérison service moko ya guérison comme Frère Branham. ndenge frère Branham On a fait l'expérience pendant plus de ye 30 ans. asalaki Et le expérience Seigneur pendant plus de 30 ans a fait la même chose ete nkolo asalaki likambo moko wana lorsqu'il marchait sur la terre. Les ndenge frères et ye sœurs, moko azalaki kotambola na se oyo ndeko basi mpe mibali il est tout simplement nécessaire ezali là vraiment aussi nécessaire tokoka de kososola lire le ete passage biblique. tokoka kotanga so mwa Et nous makomi lisons aussi directement mpe tokoka kotanga le vraiment passage suivant lilokomi qui oyo est lisusu associé. oyo ekokisami na oyo Nous touti lisons otanga dans Jean chapitre 5 verset 19. na Jean chapitre 5 na verset 19 C'est pourquoi na ntina na yango Jésus s'est exprimé ainsi à eux. yesu alobaki na bango boye alobi ete solo nazali koyebisa Le bino Fils ne peut rien faire mwana akoki kosala eloko moko te si ce n'est ce soki qu'il voit faire amoni le tata Père. na ye ete azali kosala ndolenge wana mpo nete Ce qu'il fait, oyo azali kosala le Fils le fait aussi de la même manière. mwana mpe azali kosala yango na Mes lolenge frères moko et sœurs, bandeko ici aussi basi nous avons mpe la mibali double confirmation. En ape vérité, en tozali vérité, na je double vous l'ai dit. confirmation solo Et amen alors, ve nous amen devons- nkolo azali Nous koloba devons écouter attentivement ebongi na biso Précisement. totya matoi na biso vraiment Ce que le Seigneur na a dit. bokebi tolanda oyo nkolo alobi et ce qu'il a voulu dire. mpe nini alingi kolobela biso Pas lui en tant que fils de l'homme, ye atanke mwana motu te pas lui qui a marché ici sur la terre. eza Non, ye te oyo atambolaki na se oyo
Ce n'était pas lui, ezalaki ye mais te Dieu kasi nzambe a agi azi nde azalaki kosala et fait mpe azalaki kosala makambo minene au travers de lui na nzela na ye ce qui s'est passé autrefois. oyo ndenge frères elekaki et frères. ntango eleki ndeko basi mpe Cela mibali est tellement important. wana ezali Combien vraimen de fois makasi Frère Branham kotala ete boni a-t-il frère Branham répété ces deux passages azalaki kozwa bibliques? les deux passages bibliques oyo Jean 14 Jean et Jean 14 5. et puis Jean 5 J'aurais bien voulu les avoir comptés. ngai nakoka À koyeba chaque fois, mbala il a boni ye azalaki Ce koloba n'est pas yango moi qui fais me ces mikolo œuvres, nyonso ya koloba ete ezali ngai te nde mais nazosala le mikanda Seigneur misala oyo kasi ezali nkolo fait le mêmes kasi œuvres nkolo nde aza kosala makambo moko oyo qu'il a fait autrefois. oyo asalaki Ainsi, ntango oyo azalaki na Nous bomoi avons la certitude. na ntina na yango tozali ma tokatani na Ce n'est motema pas un William Branham ezalaki william branham qui a te guéri les malades, oyo qui a abikisaki sauvé les bato perdus, oyo abikisaki qui a ressuscité bato oyo les morts. nyonso to bazalaki na Mais le bapesher Seigneur, mpe asekwisaki notre Rédempteur, bakufi kasi ezali nde nkolo na biso a fait dans notre époque oyo ye nde les mêmes asali choses na ntango na qu'il biso a makambo oyo ye asalaki autrefois. ntango ya kala ndenge azalaki ayaki na se oyo En tant que fils de l'homme, atanke mwana na moto notre Rédempteur était le prophète, oyo mosikoli na biso yesu kristu ye azalaki conformément à ce que Moïse avait mosakoli profit d'avance lokola dans l'Ancien Testament. moïse ye Et en tant atatolaki que yango na prophète, ancien il lui a été testament révélé mpe atanke profete ye azalaki komona ce qui makambo devrait arriver par la suite. oyo nini ekokaki koya Et na ensuite, mikolo il ezali pouvait le koya dire. mpe akokaki koloba Et yango ensuite, cela s'est mpe produit. yango ezalaki Et c'est kokokisama pourquoi na notre ntina Seigneur na a dit, yango en nkolo azalaki vérité, en koloba vérité, ete je vous l'ai solo dit, solo nazali le koyebisa Fils de bino l'homme mwana na ne moto peut rien faire de lui-même. akosala eloko moko Le te Père soki tata le fait par lui. alakisi mpe asali Et c'est kati na ye te exactement yango nde ce qui s'est passé avec Frère yango Branham. nde mpe frère branham azalaki kosala Il ne pouvait rien dire akoki koloba eloko à moko te personne de lui-même qui il était ou de na quelle mutu maladie il soki souffrait. azobika Bien d'où maladi il nini venait. to awuti wapi te Et lui-même ne na ye pouvait moko rien dire à azali na personne. kapasite wana ya koloba ngo Comme te toi et moi, nous ne pouvons rien dire lokola à biso personne. na yo tokoki C'est kosala sa vie. koloba bomo ya mutu moko te Mais ensuite, me kasi vient la chose. eloko mosusu ezalaki koya Frère Branham pouvait toujours dire ndeko branham aza koloba la mikolo colonne de ntango feu nyonso bomoni likonzi ya moto qui apparaît oyo au-dessus de tête en janvier ezalaki na 1950 mutu na ngai na est 1950 toujours descendu ezalaki kokita ntango dans nyonso chaque service de ntango guérison nyonso ngai nazalaki kobondela mpo na bato et restait suspendu mpe ezalaki au-dessus de la kovanda personne na pour laquelle Frère likolo Branham ya motu oyo devrait frère prier. branham balingaki kosambela Et il lui a été révélé mpe nsima na yango nde akoki qui koyeba était cette makambo personne. Frères et sœurs, molimo eza kolakisa motu wana aza nani mpe maproblème na ye je eza l'ai nini expérimenté ndeko basi mpe mibali ngai frère frank na expérimente yango vraiment personnellement de manière ngai moko oculaire et navandaki auriculaire. Je na l'ai ntango vécu ye azali assez souvent kosala dans ministère des na ye réunions. na ngai Et je nazalaki me réjouis wana aujourd'hui mpe nazali que kosepela dans le lelo monde entier, que ete tous na les mokili frères mobimba et toutes les bandeko sœurs nyonso puissent tu basi voir mpe et mibali entendre bakoka komona mpe comment Dieu bayoka ndenge nini s'est nzambe révélé et s'est azalaki manifesté dans notre komonisama temps, na ntango à na biso savoir koyeba ete exactement comme solosolo autrefois, ndenge asalaki quand yango notre Seigneur marchait sur cette nkolo terre. atambolaki na se oyo Car mpona ete c'est ainsi qu'il est écrit, yango nde ekomami Jésus-Christ est le même yesu hier, kristo azali lolenge moko aujourd'hui lobi lelo et mpe le libela même na libela éternellement. amen Selon Hébreux 13, 8, kokoka na ce mokanda qu'il na a fait hébreu hier, 13 verset 8 ndenge il peut le asalaki faire lobi aujourd'hui. ye azali na makoki ya Nous kosala sommes yango lisusu reconnaissants à lelo Dieu mpe tondimi solo na nzambe de pouvoir être personnellement, ete tokoka bozala baoyo avoir vraiment pu expérimenter personnellement oyo ce bamonaki que Dieu makambo a oyo fait dans nzambe notre, asalaki dans na notre ntango époque. na biso Soyez bénis bino bopambolama pendant les services de guérison. wana tozali kolanda service ya guérison oyo Soyez unis avec Dieu, soyez reconnaissants tika ete tokangama que na cela soit nzambe arrivé mpe tondima dans le ete saint nom de yango Jésus. pese merci Soyez bénis. na ntango na Alléluia. biso Amen. topambolama bopambolama na nkombo na yesu amen La deuxième partie ya méditation na biso
tokolanda service de guérison ya William Branham. Mutu ya likambo to le sujet ezalaki uni sous la puissance du Dieu vivant. Ye ateyaki yango na Middleton kuna na OIO le 26 mars 1958. Boyoki malamu. Service de guérison. Amen. Amen. J'aimerais que vous soyez unis. Ngai na kosepela sasa ipi bokuka kosangana na nguya na nzambe na bomoi. Pe bokuka koloba amen na eloba nyonso na nzambe. Na ndimite ete nzambe akopesa litatoli na ye moko katikati na mosala oyo ya guérison oyo. Lokola nano bino bomona yango te. Yesu Kristo azali awa, mokonzi azali awa. Mingi kati na bino ba oyo bazali kosambela na ba mangomba mususu bozali kotala ba oyo na nzela na nzoto pe bozali na makanisi oyo balama azalaki na yango bino pe bozali kolobete pe ndeko moko pentekotiste akendaki na mwasi na mutu mususu ba journaux balobi kasi misala na bino ya kobomba na bosalaka boyebete masumu mususu ezali monisa mbala moko kasi misusu bobombi yango ekomona makuna ezali nde nguya oyo na molimo mosantu okoki kozwa makambo nyonso wana. Lokola poete moko akandika lobi ete tokumisaka nkombo monene na nkombo na Yesu Kristo ete ba ange bakitisaka mpona kokumisa ye tolatisa ye kote monene mpona ete ye azali nzambe. Biso tokoka kosangana na mutu moko oyo ezali nzambe pe tozala biso nyonso tu na bitu moko ezali bokonzi na nzambe oyo ezali makasi mingi oyo ezali nzambe monene pe nga naza kosepela komona ye pe sasa epi nguya na ye ya monene ezali awa. Lelo na kobenga bakarte de priere te kasi nzambe ye moko akobenga bino kowuta na kati na etumbelo oyo pe na ndimi ete mokonzi azali kati na biso. Balama azalaki kotala azali komona te libango ebetamaki pe amonaki te ete nyoko na libende ezalaki eza pe ndenge moko kati na biso na lingomba bazali na kondima te na mitema na bango bazomona ete Kristo azali na lingomba nde na se oyo pe na kati ya lingomba wana nzambe azali kosala na bamiracle surnaturel. Ata yo wuti na lingomba nini Pentecôtiste Méthodiste toyokana tosangana ete mokonzi moko azali kati na biso Yesu Kristo. Ozala ba presbytere ba Mennonite ata yo wuti na lingomba nini yaka Yesu Kristo azali awa tikete alakisa bino ke ye azali awa pe ya koka koloba koki moko konfirme ke nga nayebisi bino ke nalobi na bino makambo na solo. Bana boni bazali kobela pe balingi babondela mpona bango lisanga etelemi bato ebele bondima kesi Kriste babetaki ye basete pe molimo ne ezali awa tika ye akota na mitema na bino mpona ete ye azali mokonzi. Boyoka oyo sango moko tazali koloba na yo ndima oyo ye mokonzi azali koloba ndima liloba na ye aza mokonzi moko atambolaki na ville na Galilei pe bango balobaki batunaki oyo ozali mokonzi na Bayuda pe alobaki na bango bino bolobi yango. Tobandana na loboko na mobali bino oyo bozali kobika boza maladi bondima Yesu Kristo yasekwaki kati na bakufi pe azali na bomoi. Bokoki kondimela nzambe bino bokoki kondima ete ngai awa nazali korepresenta ye lokola moumbu mosali na ye lokola basali mosusu bazali kosala. Ngai natangi mingi te makambo na bango ya bunzambe ngai aza motu moko kaka simple kasi natangaki buku na ye. Soki mpe nayebaki livre na ye te natangaki yango malamu te me nayebi kolo ya livre wana pe ye azali kofungola ngai makomi na ye
ndeko mwasi oyo vandi wana soko ndimi okobikisama pe maladi oyo ya basi ozali na yango ekoderange lisusu te pe nsima na yo mobali no azali wana nayebi bino te namona bino te ndeko yo oza na problème ya estoma esi ezali solo telema lekisa liboko na yo mokonzi azali katikati na biso alobaki ete misala nga nazali kosala bino mpe bokosala yango kuna na liboko ya mwasi eza nini oza kondima mpe ya liboso na etumbeli bozala na kondimela na nzambe oyo moto oyo yafungoli mwa bouchon ya chemise na ye yo okitisaki mutuna mpona kobondela tolingi tomona soki nzambe akoki komonisa problème na yo yo oza moto osambisaka bato oza magistrat mpo ozali kobondela mpona zolo na yo ezali koyaka yango moko molai soki ezali solo tombola kasi loboko na yo mpe yo obikisami na nkombo na Yesu Kristo bongo ndeko oyo ozali kuna oyo ndeko avandi pembeni na juge oyo avandi na deuxième rangée awo yo ozosambela mpo na yo mote mpe mpo na moto mosusu mpe moto yango azali awa te okoki kondima ete nzambe akoyebisanga makambo na yo yo osimbi eloko moko osimbi nde nkolo oza kobondela mpo na mwasi na yo mpe tension na ye eza makasi soki eza yango tombola mosapi ndeko atomboli ndima soki okondima okomona nkembo na nzambe okozwa oyo nyonso oyo ozali kosenga ezali malamu mingi ata ovandi na esika nini zala kaka na kondima mokonzi azali kati na biso molimo na nzambe eza kati na biso nakoki kaka koloba na ndenge ye azali kotinda ngai mpe na ndenge aza kolakisa ngai soki oyi kondima yesu kristo alobaki tokomona nkembo na nzambe namona mwasi moko asimbaki elamba ne mpe abikisamaki nsima akutanaki na ye ayebaki ete me nsima ayebisaki ye problème na ye mpe ayebisaki ete obikisami biblia ezali kososola ete azali lolenge moko soki bokoki kondima ye azali kati na biso oyo azalaki de je suis kuna ezali na ndeko moko azali kosimba litoi na yo ozokanisa nini yo ndimi te nazali mosali na ye mpe namoni likonzi na moto etelemi likolo na yo okoki kondima yango soki nzambe amonisi ngai problème na yo motu moko alobi ete ayokaka malamu te akokontinue kaka te boye ayokaka boye te aza suka na koyoka malamu te aza mpe na maladi ya pema ezosala ete motema na ye eza kosala lokolo ekangama yo ovandi na vile oyo te yo ozali moto na vile oyo te yo wuti na vile mosusu mosika ezali solo ondimi ete nzambe akobikisa yo ondimi ete nzambe akobikisa yo yaka liboso awa ndeko bokoka konguma mituma na bino mpe ndeko alobi ete ndimi ete yesu kristo azali na nguya moko lokola azalaki ntango aza kotambola na se oyo tobondela biso nyonso nkolo nzambe toza kobonda yo te mpona miracle me tozobondela yo mpona mawa na yo na ngolu na yo tika topesa moto oyo ngolu na yo longola enemi mosika na ye mpe longola molimo mabe oyo ezali kokange matoi mpe tika ete abanda koyoka malamu ndeko depuis combien de temps oyokaka malamu te ndeko alobi 1 an et demi sasa ipi nkolo abikisi yo nyonso ezongi na ndenge ya normal zonga na ndako na yo na Franklin na Ohio komona yo Mr. Wesley Milai yango nde kombo na yo
pe azme na yo nyonso tu elikimi pe ozwi sentime kapase ya koyoka ata moto azoloba malembe yango ezali nde nguya. Qu'est-ce que tu penses? Yo ozokanisa nini? Ndeko mosusu oza pembeni na ye, Tu as une maladie de rein. yo oza na maladi oyo ya rein Et aussi une maladie cardiaque. pe maladi Tu oyo es ya aussi de cardiaque. Franklin. Yo po wuti na mboka wana pe ndeko awuti na Très bien. Franklin. Madame Becker, Komono lève-toi. Madame Becker, Lève-toi. telema Tu es madame. guéri Yo po au bikisami nom na du Seigneur kombo na Jésus. kolo na biso Yesu Kristo. Si vous pouvez croire, Soki alors bokoki toutes kondima, choses sont possibles. nyonso ezali possible na oyo ya kondima. Ayez foi en Dieu. Bozala na kondima na Il est Nzambe. ici. Ye Il est azali awa. merveilleux. Ye azali Il est malamu grand mingi, et azali puissant. monene pe aza na nguya nyonso. Je vois la femme, Azali komona ndeko mwasi la femme au bout, kuna na avec suka le mouchoir levé. La atie lumière est sur mouchoir na ye atelemisi yango mena mwa likonzi na moto ya likolo na ye. une maladie Yo de la ozali vésicule biliaire. na maladi Toi ezosala non plus, toza tu ne kosuba parles na de cette pasi. ville. Yo po Tu wuti na viens ville oyo te, wuti na Hamilton na et Ohio. ton nom est Pe Madame kombo na yo Hendrickson. Madame Rentre chez Anderson. toi, tu Zonga es na ndako guéri na au yo nom nkolo de abikisi yo na kombo na Oh. ekolo na biso Yesu Kristo. Remercié soit Dieu. Topesa Que merci na nkolo. penses-tu, toi femme, Yo qui est ndeko assise mosusu derrière ovandi elle, nsima na ye en train ozokanisa d'essuyer tes nini? larmes? Ozolela. Toi aussi, Yo pe tu as lisusu. touché le Yo Seigneur. po osimbi nkolo na biso Yesu Kristo. Ondimi yango Que ton mal intestinal que oyo tu maladi avais, oza nango na katikati na baintestin na yo yango reçois-le. esili. Jésus-Christ t'a guéri. Yamba yango Yesu Kristo abikisi yo. Si tu peux croire, Soki okoki kondima. que penses-tu? Yo ndeko mosusu oza Tu as un kokanisa problème nini? cardiaque. Yo motema na yo ezali kokangama. Tu es de l'Espagne. Yo Ohio. uti na Esmen Maria. Ohio, Si tu crois, Marianne. tu peux rentrer chez Soki toi en ondimi bonne santé. zonga na ndako na yo Lève-toi. telema. Oh, Oh, Seigneur. gloire à Dieu ndeko atelemi. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire. La femme Oh, qui ndeko est assise mwasi. ici, Oyo ofandi pembeni elle a une awa. maladie nerveuse. Yo oza na maladi na mutu kanda Crois-tu kanda. que Dieu va te Ondimi guérir? ete nkolo akobikisa yo. Pose ta main sur la Pesa femme assise à côté de toi. loboko na yo na mwasi mosusu avandi pembeni na yo. Elle a le diabète. Ye pe aza na diabete. Tia ye maboko. Et la femme assise à côté d'elle, Pe mwasi avandi pembeni crois-tu na de yo. tout cœur? Ondimi na motia mobimba. Tu as une maladie du foie Yo et une maladie nerveuse. fokofoko na yo ezali malamu te. Bino nyonso tu bondima na mutu na yo. Bino nyonso tu epasi bobiki na kombo na Yesu Kristo. Mokonzi azali kati na biso. Jésus. Le même roi Jésus-Christ. Mokonzi oyo Yesu Kristo aza kati na biso. Tout au fond, Bino kuna na suka. plusieurs rangées en arrière, Kuna na suka vraiment. là est assise une femme Kuna na moni mwasi moko avandi na troisième position partant à ya couloir. côté Pembeni na des ye. deux femmes noires. Na moni basi mibale bazali. Tu Ndeko as mwasi. une grippe de la tête. Oza na grippe moko na mutu na yo. Pe mwasi oyo ya mutu mwindu aza pembeni na yo. Aza na kokwanza kwanza. Bino mbale mbondima ete nkolo akobikisa bino. Soki bokondima. Pe mwasi avandi mosusu oyo ya mutu mwindu aza pembeni aza na problème ya estoma. Bondima. Pe nazoyo kosenga bino nyonso bondima. Biso tozali banani. Tokangami na nzambo mokonzi oyo aleki monene. Mokonzi oyo eleki monene ya Yesu Kristo. Oh, bato baza encore kokanisa, baza tu na badusu. Boyo zongisa mitema na bino epai na nkolo pe bokangama na Yesu Kristo. Boni balingi ete maintenant incrédulité nyonso tuna masumu ebima na mitema na bango. Pe obisambela ebima bokoka kopesa nzambo na bomoi. Botelema. Botala bovanda mwakina. Namoni eloko moko. Ndeko mwasi oyo telemi awo ondimi ete ngai naza profete na Nzambe.
sur ton côté. yo ozali Ton na mari est difficulté couché ici mpe sur le mobali na yo tibier. ye wana Seigneur, avandi c'est na un mbeto cancer awo qui aza na te tue. cancer moko Si elingi tu y koboma restes ye couché, tu soki mourras. alali kaka boye ya kokufa Accepteras-tu ma parole comme la parole de okondima Dieu? liloba na nga Alors lokola liloba lève-toi, na nga prends ta nzambe civière et telema rentre chez kamata toi. mbetu na yo Alors il s'élève, alezonga na ndako il na yo s'élève. tala abandi Très bien. kotelema atelemi Vous azwi autres, mbetu na ye nous abandi sommes kokende maintenant eleki malamu unis sasa yebi sous biso nyonso Jésus-Christ, tosangani na sous se la na yesu puissance kristo du Dieu na se vivant. na nguya na nzambe na bomoi Tenez-vous maintenant debout botelema bino nyonso et donnez gloire à mpe Dieu. topesa ye Alléluia. lokumu topesa lokumu na nzambe Jésus-Christ yesu est kristo ici. azali awa Frère, bandeko basi mpe mibali maintenant nous avons assisté à un sasa bref hivi service de guérison. tolandi mwa bref service ya guérison to ya mwa mokuse Parfois, Frère Branham a prié pour 15 à 20 ntango personnes. mosusu ndeko branam aza kobondela mpona 15 à 20 personnes C'était de plus grandes puissances des réunions. ezalaki bareunion ya makasi mingi J'ai assisté. wana ngai moko ndeko frank Et nous nazalaki sommes na kati ya certainement reunion wana reconnaissants à Dieu mpe nazali kopesa nzambe merci qu'il ait pu mingi avoir des mpona ete enregistrements. tokoki kozwa baenregistrement Nous ne pouvions pas seulement prêcher, tokoka koyoka kaka mais on doit mateya aussi kaka te montrer kasi voilà ce ebongi qui na s'est biso passé mpe dans tokoka notre temps. koyeba nguya Nous na en nzambe arrivons ndenge elekaki au na point ntango na principal. biso mpe yango tokomi Frère Branham maintenant a na été suka envoyé frère branam pour la yatindamaki seconde venue de mpona Christ. boye ya mibale ya yesu kristo Il a reçu un mandat direct ye azwaki manda na ye kotindama na ye kowuta mbala moko na de la nzambe parole na ntina ete amema sango oyo na suka oyo ya ebandeli telle qu'elle a été apportée. yango ndenge Au commencement. epesamelaki biso na ebandeli Lorsque l'Église du Nouveau Testament wana lingomba ya a ebandeli été ebandaki fondée, ntango ebandaki Frère Branham frère branam n'a pas seulement reçu de Dieu azwaki kaka te kowuta na nzambe un don de guérison, don moko kaka ya kobikisa bato to likabo mais le mandat direct kasi manda na d'apporter ye la parole, ezalaki tamemela biso le liloba message divin de salut, message na ntango na suka qui doit oyo être ezali kobikisa proclamé à toutes les nations et oyo dans ifale toutes les ete eteyama na mokili mobimba car c'est ainsi na ntina na yango nde yango ekomamaki na Matthieu chapitre 24 na verset que 14 ce message ete sango malamu de oyo salut, oyo ya lobiko ce message de salut, cette sango malamu oyo ya lobiko oyo ya sera ebandeli prêché ekoteyama à toute nation na mokili en mobimba guise de témoignage. na ntina ete eza litatoli Et Dieu a annoncé l'évangile mpe original nkolo ateyi biso sango yango oyo na ntango na comme suka cela a été annoncé au lokola commencement. eteyamaki na ebandeli Et celui qui lit les actes des mpe apôtres oyo azali et kotanga conserve misala na bantoma akomona a yango continué ke à nkolo confirmer. azalaki kokonfirme liloba na ye na bapuissance na Et nguya celui qui lit comment le Seigneur mpe oyo azali komona ndenge nini a d'abord envoyé les 12 disciples. atindaki badisiple na ye Il a 12 donné l'autorité. apesaki bango nguya Lisez-les dans Matthieu chapitre soki otangi 10. yango na mokanda Matthieu chapitre C'est 10 pourquoi il a appelé les 70 abengaki mpe et les a 70 envoyés mpe atindaki bango et leur a donné mpe nsima l'autorité. apesaki bango Il les a nguya équipés de l'autorité. alatisaki bango na nguya Et dans notre temps, mpe na il ntango a na biso véritablement appelé divinement Frère Branham ye na bonzambe abengaki frère branam et il lui a donné divinement mpe l'autorité. apesaki ye nguya Et ya tout ce nzambe qui est rapporté dans la mpe Bible oyo nyonso to ezali kolobama est kati na aussi bibla arrivé dans notre temps. yango oyo tomoni yango Je vais kobika na reconnaissant ntango au na Seigneur biso tolobi merci na nkolo pour tous ceux qui peuvent croire. mpona ete oyo nyonso Frère bakoki Branham kondimela a frère été branam envoyé par Dieu bandima ete frère branam aza réellement la batindaki ye seconde na venue nzambe de liboso Christ. ya boyei ya mibale na yesu kristo Et cette venue est très très mpe mena proche. boyei ya yesu kristo ekomi vraiment na Et le suka message mpe sango de la oyo parole oyo ya liloba oyo qui lui a été donné oyo epesaki ye a pu être epesamelaki na frère porté branam dans le monde entier. eteyami na mokili mobimba. Nous en parlerons également plus tard. tokosolola yango lisusu na mikolo ezali koya.
Je suis de tout cœur reconnaissant à Dieu. Ngai naza motema na nga mobimba nazali Directement, yebisa bino boye ete lorsque j'ai entendu l'homme de Dieu pour la première ntango fois, nayokaki moto na Nzambe mbala oyo ya liboso bolimbisanga so na kozongelaka likambo wana mais après avoir entendu Frère nsima Branham na nga kokutana koyoka ndeko Branham dans la réunion, na bayangani et après avoir vu ce que Dieu a mpe fait, nsima komona oyo Nzambe asalaki mon désir le plus profond posa était na nga de tendre ezalaki la main eke à cet ngai homme de Dieu. nakangama na moto oyo aza moto na Nzambe Et j'ai donné mon témoignage. mpe naza kopesa litatoli na C'est ngai lundi matin, wana mokomiso na lendi na ntongo en août yaki na mois ya août 1955, na 1955 avant 8h du matin à l'hôtel ngai nazalaki na hotel pour saluer l'homme. nakendaki mbangu mpona komona moto oyo ya Nzambe oyo napese mbote Et j'étais là à la réception. wana ngai navandaki na réception Et puis il m'a été dit, mpe bayebisi ngai ete voilà l'équipe qui est sasa en ye mpe ete bato batambolaka ekipe oyo ya Frère Branham bango baza kokota Et Frère Branham et son équipe. mpe ndeko Branham na ekipe na mobimba bazalaki kokota Et directement il s'est arrêté. kasi mbala moko atelemi liboso na ngai alobi ete yo ozali motei oza motei ya liloba na Nzambe mpe atali kuna na porte na droite mpe alobi ete mwasi na yo aza kuna ye aza kuna na sorti na babagage wana ye azalaki na 10 metre na ngai ngai kuti nalobi ne likambo moko te nkolo oyo azali Nzambe alakisi ete kaka kokutana na moto oyo mbala liboso eke namoni te liboso na ngai réellement nazalaki na mosakoli oyo ebongaki nakangama na ye mpe ebongaki te ngai nasala na ye na ntina yango pendant 10 années nakangamaki na ndeko Branham mpe tokangamaki na ye nakangamaki na Nzambe mpe na mosala oyo Nzambe apesaki ye nalozobisa bino boye ete ntango mosusu nakokoma mwa lettre circulaire moko comme litatoli ya vi na ngai mpe kolakisa bato ndenge nini elekaki surtout bandeko nyonso bozali kosala bozosalela Nzambe nazobondela bino qu'il n'y ait plus de malentendu. Kozanga comprendre ezala lisusu te. Que tous les frères qui servent bandeko nyonso bazali koteya liloba na Nzambe. Qu'il y a eu 2 appels divins. Bososola ete na ntango na biso ete Nzambe abengi bato mibale. Que Frère Branham a été appelé Nzambe abengaki ye pour apporter le message. Pona amema sango malamu. Mpe ndeko Frank babengaki ye pona azwa même message wana bapesa ye Frère Branham ate yango na mokili mobimba. Yango nde Frère Branham a personnellement mentionné. Yango ye moko mpe alobaki. Ce n'est pas moi. Ezali ngai te. Qui précédera la seconde oyo venue de Christ. ako précéder seconde venue ya Christ. Kasi ezali nde sango oyo Nzambe apesi ngai. Yango nde kozala mokitana ya mibale na Yesu Kristo. Et cela me vient maintenant. Me wana peyeli nga siko na motema. Le 11 avril 1966. Une heure après l'enterrement de Frère Branham. Wana bakutaki kokunda ndeko Branham. Lorsque je suis entré dans ma chambre d'hôtel, nazongi na chambre na ngai ya hotel. Nakoti na chambre na ngai na hotel, pe liboso na ngai ezalaki na kiti. Epai nazali koluka na vanda. Nga na yoki mongongo koloba na ngai ete kuta na motema na makasi ete ntango na yo maintenant ekoki kokende na ville mpona okende oteya sango malamu mpe omema sango oyo mpe kokabola bilei. Bandeko na nga balingami,
À ceci, j'ai fait maintenant. wana nazoyebisa Officiellement, cette bino remarque. officiellement Frère remarque oyo a accompli son ministère. ndeko Branham asali Moi aussi, mosala frère na Franck, j'ai ye accompli mon ngai ministère. mpe ndeko Frank Mais voici la nasali chose. ministère na J'ai ngai retransmis ce kasi qui boyebi m'a ete été ngai donné de nazongisi Dieu nateika koyo par le bapesaki ministère ngai de na Frère nzambe na Branham. nzela ya ministère ya frère Branham. Ainsi aussi, Mpe nazosenga bino vous aussi, en tant que le frère bino serviteur, bateyi vous devrez maintenant bino mpe retransmettre bokoka koteya ce que kaka Dieu m'a oyo donné, nzambe apesaki ngai afin que tous natina ete biso arrivent nyonso à tokoka l'unité de la kozala foi na kondima et que nous moko puissions arriver mpe à tokoka marcher au même pas kotambola na nzela moko et que chaque frère ne continue pas ete à mutu na mutu taya na proclamer ses badoctrine propres na ye enseignements, baenseignement na ye que tous te retransmettent le ka même biso nyonso enseignement toteya liloba oyo kaka nzambe apesa ye William et Branham mettre tout à 100% en accord avec mpe Dieu totya nyonso tu et en la parole accord de Dieu. C'est na ainsi nzambe mpe na liloba na nzambe Dieu m'a conduit. na Même ntina des na yango retransmissions, même si vous les meme écoutez, soki en bozoyoka tant que makambo ngai nazali serviteur, koloba lokola en tant basali que na frère qui nzambe sert, bandeko vous devez bazosala kati ensuite na continuer liloba à na nzambe développer bokoki kodevelope yango et remercier mpe Dieu de ce bosengaka qu'il a merci na envoyé nzambe Dieu. mpo na nini Dieu a atindeli envoyé biso son serviteur et prophète. mosakoli Laissez-moi encore dire ceci. mpe nayebisa bino lisusu boye te De même que le Nouveau Testament ata ndenge nouveau a testament commencé, ebandaki si nous le disions à Marc chapitre soki 1, otangi na Mark chapitre que 1er Dieu devrait envoyer un nzambe prophète. efala tinda prophète Dans Marc chapitre 1, à partir du verset 1, a partir ya le verset 1 message du salut de Jésus-Christ wana message ya sali a ya eu yesu commencement kristu suivant. ebandaki boye Selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, ndenge ekomami chapitre na Esaïe chapitre 40 na c'est mpo na ainsi que Jean nous lisons Baptiste cela à Marc chapitre 1. nde tozotango na Maintenant, Marka nous pouvons chapitre dire 1er maintenant sasa yebi tokoki le koloba boye message oyo divin du sango salut oyo ya nzambe atindeli continue biso ezali kokontinue et arrive à sa fin, mpe ekomi na suka reprenant les promesses ezali kozwa bilaka du nyonso prophète Malachie banda na que le prophète Seigneur promesse a ya confirmé dans Malachi Matthieu chapitre mpe nkolo 17. akonfirmango na Matthieu chapitre 17 Voici, botala je ete vous enverrai Élie le nakotindela prophète. bino Eliya mosakoli Commençant par l'envoi d'un prophète abandi promis d'abord kotindela biso profete oyo azalaki et promis na s'achevant par Bible l'envoi d'un prophète promis. bazalaki Jean Baptiste mpe suki na profete Oui. oyo mpe nzambe atindeli biso na suka William Branham Exalté soit le Tiki Dieu ete de notre Seigneur kombo na ye Jésus-Christ. ekumisama kumu ya nzambe na Que biso notre ya Dieu Yesu soit Kristo ekumisama élevé, loué, glorifié tokumisaka de ce ye que nous avons reçu par mpo grâce. nete mpo na maso oyo L'introduction dans le tozwi plan de salut de Dieu par grâce. na ngolu na ye Comme si nous étions directement mpe yango emema biso assis kotala ete lokola au pied biso de notre Seigneur tozalaki vraiment na makolo na nkolo na biso Yesu et que Kristo nous attendions mpe tozali kozela tous les passages bibliques fraîchement. makomi nyonso ya Bible Ainsi, ezali lokola ewuti na sœurs, monoko na servants Yesu dans le Kristo yo Seigneur, moko bien aimé soyez bandeko bénis de la bénédiction oyo de Dieu bozosalela Tout-Puissant. nzambe tika ete nzambe apambola bino Et nzambe na maintenant, nguya nyonso apambola une bino autre pensée me vient à mpe l'esprit. sasa ye mpe likanisi mosusu eyelinga na makanisi na ngai La question était, mutuna ezali qu'en ete est-il que le ministère après attrape bongo le kasi Seigneur a biso placé tozali dans maintenant l'église, na baeglize baapotre bapaster etc. eza ndenge nini Mais te ce sont bososola des boye ministères wana dans ezali l'église misala locale. ezali na kati na eglize locale me oyo etali frère Branham mpe mosala oyo ya kopangisa oyo nzambe atindi ngai ezali mpona mokili mobimba Frère Branham et de moi-même, c'est pour l'humanité. ezali mpona C'est pas pour humanité une assemblée locale. eza mpona assemblée locale kaka te Mais Dieu le Seigneur, kasi nzambe na nguya nyonso ye moko et c'est azwi que soin maintenant, ke sasa nous ibi puissions vivre tokoka kobika si personnellement les moko na restes moko de ce que Dieu a promis par grâce. tobika oyo nzambe alaki biso na ngolu na ye Soyez dans la chose. S'il bokoka vous plaît. kozala na likambo Croyez wana chaque parole. bondima Soyez liloba de tout nyonso cœur nyonso dans la nyonso chose. bokoka kokotisa mutu na bino Croyez nzoto de tout mobimba votre na cœur. makambo wana Et na alors, liloba oyo nzambe apesi biso nous vivrons ensemble mpe nsima tokomona notre préparation ndenge nini nzambe aprepare biso deja et aussi to abongisi biso l'enlèvement. mpe tokovivre konetolama to Gloire enlèvement à notre Dieu tika ete kombo na ekumisama dans le sein de Jésus. na kati Amen. na kombo na bule na Yesu Kristo amen.